Maman Nicole Yefa, Moïse Sansa, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Kobo, Naela Kotier. Bonsoir, Mbote Mingi, Balanzi, émission Nabiso Tozo Kende wapi. Na sepeli vraiment kokuta nabino ça dépend place bozali eza bongo maman Nicole Moisanza oasa la cabino émission Tozo Kende wapi émission Tozo Kende wapi eza émission kopo na changement de mentalité eza ko permettre biso vraiment to avancer na kati mentalité moko ya malamu eza ko baxela biso 1 plus 4 na ba famille na biso et puis 4 na ba relation na biso. Alors merci mingi pe na bande konyoso bozala kawana oyo boza kokomela ngai boza pe kobenga boza pe kosala ba remarque na bino nzamba pambola bino et puis mingi na bande komisusu oyo bandi kolanda ngai sika. Alors ba vidéo na ngai eza pe na YouTube soki obeti Tozo Kende wapi ba vidéo mingi eza pe na YouTube kuna na ba oyo bande komisusu na bolandi te. Alors nangaki mpe ko partager na bino sujet oyo ya binemi na ngai na yebi bino bien ezate nazo parler kaka pona ngate et ko ozala pe pona yo donc eza façon o nazo ko s'exprimer nango ke non binemi na ngai donc na yebi bino peut-être ngai nde naza boye na yebi ba binemi na nga malamu peut-être yo ozo landa ngai yo kotala vidéo oyo mais ozo bundisa na vie na yo ozo bundisa na kati ba relation na yo mais oyebi nani oya bundisaka yo te oyebi pe vrai face à ba binemi na yo baza ba nani oyebi bangote parce que eza na ba négligence mususu bato belé ba yebaka te que non vraiment naza attaquer na nani yango ngata on a tie sujet oyo ke binemi na ngai na yebi bino bien nazo parler kaka po na nga mon côté mais nazo parler peut-être po na biso nyonso tout comme yo poko koloba okoki pe ko s'exprimer okoki pe ko koma na Facebook bonsoir kana na nga maman Félicité Nyongoni bonsoir. Alors okoki pe ko koma ke non ate en tout cas na yebi bino ba binemi na nga vraiment et ça la ke bato babundisaka yo donc tant que zo lo babongo zo s'exprimer même en temps zo kokoma même na Facebook et ko sala ke et réveiller encore bango et puis et bangisa bango peut-être stratégie mususu balinga ko sala pona ko combattre yo. Alors bako kokate yango nazo ko interpréter ngoma moke na débit boye parce que toza na kati ya communauté moko batebele ba ndeko na biso ba africain mingi bazala ka mpe kirie ya koyeba ah maman Moisanza maman Nicole nani yango zo swani saye. Alors misusu pe ba bosa na pe mso ba ah ngana zwaka beaucoup plus d'inspiration nazwaka ba téléphone plus na bato des fois soki na kosala émission te tant nazo kokoma donc nazo ko s'exprimer nazo bimisa oyo peut-être naza nango na kati ya mutu oyo peut-être na sololi yango peut-être na de comme susu et ko zala utile pona yo même atana kokoma même pas na vidéo te yango nga pe na ko s'exprimer na langage oyo kolobaki binemi na ngai na yebi bango bien tout comme yo poko lobaki binemi na yo oyebi bango bien. Bonsoir maman Rosalie moi na Mboyi bonsoir maman. Alors pourquoi on a soulevé un point oyo parce que toujours vivre dans mon kilimoko et ça na bato belé vraiment bazo za la prudente. Merci beaucoup papa Benoît Benoni Ndongala et ça na bato belé misusu lelo bazo za la prudente et za la basi prudente et za la mibali bazo za la prudente par rapport à la vie actuelle autre ça ko vivre nango misusu ndenge za boye misusu azo négliger place oyo ba négliger kate bonsoir papa Vantomien Océan. Donc si j'ai allé par rapport au te que naza na rando na batu non nazo ko bandelango très bien maman Moisanza za mutasala ka émission. Alors bo focaliser d'abord te peut-être na barando to msusu naza na problème moko très particulier non si j'ai ezali inspiré tant na tie binemi nanga na yebi bino bien nazo parler kaka po nanga mon côté et puis nazo lobela tout comme yo moko poko koloba binemi na yo mutu nyonso tu na mokili yo soki alobi ke ozangi ennemi te c'est faux parce que babinemi wana bayaka na ba jalousie mal placé peut-être mususu
oza na vie na yo mosusu okutani na mobali na yo aza kolinga yo malamu, mobali na yo azotia yo à l'aise, ekozala na copine moko mosusu aza koenvie yo, mosusu jalousie eboti, mais ozoyeba te ke non azali ennemi na yo pembeni oyo azotiela yo jalousie, alors yo osali eloko te. Donc na vie il faut vraiment toyebaka bato bazolinga biso te, bato bazoyina biso, même ici bazo se transformer na ba gentillesse, parce que ebele misu baza na ba double face ke okoyeba te ke muto vraiment kande muto osalanga ba plan mabe mingi o babomaka bato mingi o ba jalousaka bato, bazalaka bato musika te, bazalaka tout près ke mosusu oza ko négliger zo luka babinemi ya musika. Yango nazolinga ko faire comprendre bandeko mosusu ke non, message eza te particulier ka pona ngate, mais même pe pona yo pe, et puis nazoya ko parler kaka pona ngate parce que naza na faire moko privé na bato, non, eza façon o naza ko s'exprimer na sujet oyo, tout comme na ko koma pe ennemi na yo yeba ye bien, ennemi na yo aza nani. Bonsoir maman Teresa, merci beaucoup. Alors naza ko continuer. Bonsoir maman Cathy Cayenne, merci beaucoup Ndeko Edi, merci beaucoup. Alors bonjour maman Mami. Nazo ko continuer par rapport à Koloba Kenon, vraiment il faut toyer vrai face à binemi na biso, mais il faut pas aussi peut-être naïve moko ya ko boya, peut-être ozo boya ko affronter mutu oyo azolinga a embrayer vie na yo, a comme sa vie na yo difficile, a comme sa vie na yo impossible, na sens que au sali mutu mabete, mais batu musu bazalaka wana au mona ko salir image na yo, peut-être au mona ndenge za wana témoignage moko ya mabe, mais au mona ozo yeba na yo. Bonsoir maman Mati, ozo yeba na ke ennemi wana, donc ozo yeba soko yeba ke msozaki ami moko ya bien, bozo lia fufuto, bozo sala ba course ensemble, mais oyo kakaye toujours que non, to yo moko bozo sala na ba preuve ke témoin na moi so vraiment critique kanga, moi na moi so na sala eloko te, nazo yeba te jalousie nezo utapi, mais ozali na faiblesse ya ko affronter ye, ya ko talisa ye, ya kolobela ye ke nayebi yo bien, nayebi ba stratégie na yo, nayebi ba fausse apparence na yo, nayebi ba fausse gentillesse na yo. C'est ça le message que naina loba na pokwa oyo ndeko nanga ya mwasi za ya mobali nazo yeba lisusu. Eza na bato bele oyo batanga komba nzambe makasi baloba, mais bamisu bayebi te esprit ya nzambe za ndenge ni. Esprit ya nzambe za esprit autorité, même nzambe même na nzambe ye moko na Satan tango comprendre que ayebaki bien que ennemi na ye ezali Satan, azalaki atrenaki même pas, atielaki même pas gentillesse te, même pas hypocrisie te, même pas semblant te, asalaki nini abwakaki. Alors lelo tozo vivre na monde moko eza na bato musu akoyeba ke tantini wana asepelaka ne na yo te, omo musu pazo yebaka ke non musu muto yaga musu na ndaku na ye ba musu déjà batambola kape, mais omona ke ozo yoka yeba azo critiquer yo, ozo yoka ye musu ata cousine, ata cousin, ata même ata na kati ya propre famille. Eza na ba biloko mususu ba négligeaka ngote, eza na ba esprit mususu ba négligeaka ngote. Merci beaucoup papa na ngai Didier Dalifort Mesho Esimbi. Eza na ba tu mususu ba esprit mususu ba telemela kango. Neti nzamba yaki ko telemela Pierre tika ko kosa owanga na yo ngai. Mayele na otala na moni yango eza boye. Boni po emso zape wana oza na kati ya relation, oza na kati ya emso ya camarade moko boye, oza emso na kati ya emso ya famille moko boye, oyebi pe bien que non groupe wana balinga kote okoko sala eloko nyonso tu, mais ozomona bango bazolingo te, mais talisa bango vérité lelo na kati ya communauté na biso bato misusu. Bonsoir papa Rikine Miela, soko lingo bonjour maman Karine, soko lingo loba vérité bato misusu, soko lobi vérité pa na bango o manquer respect, mais toi tu t'en fous. Et dans la bato misusu il faut ko affronter bango, mutu tango azotonga yo, mutu tango yebaki ke aza proche na yo, mutu tango yebaki ke misusu azanga eloko te, ozalaka toujours derrière ye msusu pona ko aider, mais azozwa bolamu na yo, azo saboter, mais azo critiquer yo, azo dénigrer yo, mais affronter mutu wana
talisa au moins vérité que non na yebi jar na yo na yebi yo ke olingaka nga te e ko kutu eloko te ko banga te ko sa assemblant te parce que ba assemblant wana eza esprit ya nzambe te même ici akokende ko salir image na yo nga na sena nga eloko te ndenge eza azo kosela nga makambo azo bakinga na zo bebisa image na peut-être yo yebi ba vérité peut-être yo yebi que non moto ndenge eza boye na lembi parce que na lembi ko kanga mutema nazo sala bolamu nazo sala bolamu même na kata famille soko yebi que nazo ko aider bango mais bazo ndima nga te tika poza nzambe te même Yesu kuto moko ekomaki qu'il faut débarrasser na Satan abwaki ye po atima tamo moko boyeke ça sert à rien à continuer kozala na yo ça sert à rien à continuer kosala no semblant ça sert à rien à continuer même ici ko aider yo parce que lobi ko comprendre na yo rien ozala na na reconnaissance te ozala na na gratitude donc ba binemi monsieur comme na face ke on la qui c'est position na yo donc comme moko ba face vraiment au lieu koza hypocrisie et bimi vraiment boy bolimbisa mwa moke bandeko mpona tentation ya nini ya connexion alors bolimbisa mwa moke alors bato misusu mpe lelo baza bajare ya motema mabe na bango ebombamaka lisusu te bakoma kolakisa yango mais sikoyo ngai eloko na komprenaka nde te na bato oyo soi-disant balobaka ke baza bana nzambe soki oza mwana nzambe molimo ya nzambe eza molimo moko ya hypocrisie te molimo ya nzambe eza molimo moko ya autorité tant que ozomona ke ozoyoka ozomona ke bazokritike yo ozoyoka yo moko mpe na matoi na yo ozomona ke moto nazopesa motema to cousine to cousin to tonton oyo to tantine oyo nalingaka mingi nazopesa motema na nga mais azotrahir nga azose comporter mabe yo eloko nio ezokohésite yo ya koaffronte ye ya koloba ke non en tout cas namoni ke ndenge eza boye nga na yo tokosala chemin moko te il faut bato fo botika kozala hypocrite kozala na hypocrisie to kosala semblant yango misusu ezoboma bino parce que au moment où ozofanda namonaka bamisusu omona bazotia na même bacommentaire na bafacebook mais baza d'accord te bazokose mettre d'accord te na genre na bango ya kovivre misusu na genre na bango ya kirelation na bango aomonaka ezosimba te mais azokende ye misu atiele commentaire yaya mwasi kitoko olati bien mais eza sincère te pourquoi kovivre na bacomportement ya boye nazali kolanda histoire moko na kotaki même na niveau ya na groupe na nga na WhatsApp nazali kolanda débat moko ezalaki ya fille moko pasteur akwesi abimi na ye mwana mwasi wana bandai kobanga mpona kosola na mama pasteur mpo mama pasteur akondima ye te akosala ti pasteur abimi na ye epuis mwana mwasi yango aye koloba bozomona baesprit mosusu bato bazalaka nango bato ebele lelo bazo kovivre parce que nazoyisa bino neti ngai na koloba no stratégie ndenga na vivaka bato ebele lelo bazo kovivre bazoyeba koaffronter vérité te donc mpona ye misusu olie alobela mutu wana ke non moni ngane naza boye ngane to alobela ta cousin na ye to alobela ta cousine ne to alobela ta mutu oyo amema ye na poto to alobela ta voire même ata kutu mwasi oyo azali na ndako to mobali oyo azali na ndako ebele bakoka koloba la vérité te ke koaffronte ke non misala moto wana mosu azosala ezosepeliso te loba ne vérité ngai nayebisi meme na débat penye ezali makasi na nayebisi nazosa ndeko moko ngai labi eloko ezoboma bato moto apréféré amela mabe moko boye na kati ya motema ne me aboya kobimisa yango mpo échanger moto nalobi ngai nalobi peut-être mwana mwasi wana soki atelemenaki paster wana ke paster oyo ozolinga nga soki omeki na koyebisa mwasi na yo meme si mwasi na ye andima ye te ye aza manfu parce que cette vérité na kati ya motema moto ata lelo bato baboyi kondimo lobi bato wana bakose rappeler que na vérité olobaki ozalaka na ona raison mais bango baboyaki kotia matoi mpona koyoka mais lelo eza na bato mosusu lelo bazokovivre mabe bazovivre na semblant azokona ke moto wana alingaki te mais asali hypocrisie na place ke nga na affrontaka nga na préféraka ke non misusu na moni yo obandi kovivre na nga na comportement moko bien te obandi kosala neti ke non oza misusu proche na yebi yo nakoyebi soki nasepeli te soki ya komona mabe ezala mokolo ezala mwana moke mpo lelo bato ebele vérité mpa na bango bakomisaka yango ke non omanke respect moi je m'en fous de ça soki olobi ke te amankanga respect parce que boye misusu bato misusu balingaka
osala semblant na ye mais azovivre no mabe mais okoka koloba te ofanda nie mais c'est pas ça l'esprit de Dieu parce que molimo nzambe eza molimo autorité alors omoni ke mutu wana akritikaka yo ozomona penza ke ennemi na yo yeyo parce que lelo soit disant chrétien bazovivre na binemi na bango vie normale bino bomonaki place ni hérode na yesu babandaki kofanda bazomela baji bazosolola bien bino bomonaki yango. Donc c'est pas un péché. Si au moins mutu ana compliqué ko vie, fi wana alingi ko critiquer yo, alingi ko to so tie ta mort, yo musika, eza te que no ya mutu kozangi solo là. Mais non, eza parce que boza na moment moko bozo vivre siko que ba esprit mutu zo bunda. Même la Bible zo batozo lutter contre la chair mais contre les esprits. Ma principauté à monde à ténèbres. Alors ce que yo na mutu musu na ndenga njoto boye, au moins avant que courant ici comme ko bala na te mais tikaye. Même ici au moins peut mutu musu peke au moins que non boye a otongo kotongo leki okomika ça la molo te. Na otune oko vas-y que ndoko tuna ye lobela ye clair que non ntika ko sali réputation na sali le côté espoir autorité oyo oza nango te po sala ka ba semblant na ba commentaire na ba Facebook oza nango to sala ka semblant même ata na propre famille na yo so moni balinga côté so moni que ozo zala toujours na bolingo ozo pesa nyonso tout mais ozo mona ba onka bazo tia yo kate bazo sonso mais yo est-ce yo ko zanza même ko yesu kuta mokili oyo aki ko bikisa batu nani yango alingaki nani yango vraiment alingaki yesu ye mutu kutu ayaki kokufa mpona bato mais siko botala ndenge bato ebele lelo na monde oyo ya se soki bazwi ba blocage te bango mo bazokufa na bapoison soki azwi même na propre famille na yo okoki mpe kose retirer c'est pas un péché okoki vraiment kotia ta mort peut dire que ofandi na coin na yo c'est comme ça yesu masi azalaki na famille ozaki ba disciple na ye mais ekomaki moment ke akomi même Pierre azoba Pierre yo wanga na ngai donc akomi koloba na bango même vérité eza na ba esprit mosusu ebangaka hypocrisie te eza na ba esprit mosusu ebangaka ironie te ebangaka te que non osala soki semblant te esprit mosusu ebangaka kaka vérité c'est tout ngande naza boye ezaka difficile bato ebele pour misu po ba affronter nga na loba ngo nazomona comportement bato mingi baza aye nanu amoni ser wana musanda tonga kinga ye wana pika atie commentaire asaleli mutu wana semblant mais oyebi te mutu oyo azosalir image azo tonga yo capable oboma vie na yo pe lelo to lobi parce que to yo lobi que te nga na jouer na feu nga na osala semblant non yo so ça il est semblant yo aussi il encore il y a pire que un jour au sutukaki non au commis par terre to un jour peni au sutukaki aller si yo peni a rouler sa poison parce que faute na yo mais mutsoko oza vraiment mwana na nzambe oza na esprit ya autorité o nzambe alobi na pesi bino pouvoir d'autorité nazo parler lo même ici keba na minoko bato misu elobaka vérité te échangera elobi lelo boye elobi échanger ekosala même pas te kozala homme to une femme de parole to bato ya ba respecter ba peso dignité non parce que eza na bato misusu lelo bazoyeba te pouvoir ya maloba to pouvoir d'autorité comment nini okoro que non même pas pasteur te okoro ça no ba jeune de prière te le fait que batu babanga ko sire ba parole na yo pe sire ba vérité ozalaka nango même bandoke ba famille même bandoke ba butu ba kokayo te mais nyo surtout ezo dépendre kaka na yo bima kosala na kosala semblant devant ba binemi na yo kosala bango semblant te laksa bango vraie face que bino lokola bosepela na ngate ngape na bino so ba misu ba bimisi yango otie bango musika yo kwa musika e a péché te pour sinon te kufa lokola Abel parce que na ba Bible exemple ana ezebele pourquoi ba ignorance ya nazo remarquer batu même ilelo bazo vivre na batu ayebi ke mutu ana lingaki te ayebi ke mutu ana emso kritika ye soki mutu ana zate azo loba ye penza mona mabeme eloko nini yango zangi okay ko affronter oyebisa ponga mo isanda nga loba kananga
ngana oloba en tout cas naza no d'accord te sur le point soko moni vérité na ngana lobeli mabe problème ezate soko ke ko sala monke moi mo mabe fi moko impoli c'est pas grave mi mokili oyo balinga toujours ko yoka lokuta parce que na vitesse moi je calcule pas que non parce que na okokoloba te que fi asalinga mabe po ok salir image na ngana calculer wana te na monde auto vivaka les restes il faut pas calculer. Tant que âme, corps, esprit na yo, tant que na kata motema na yo, oyebi ke ngana lobi vérité. Na insulté te, na reproché place que na monique, ezo kende trop, fio azo critiquer, azo sala ke a salir nga na pour rien, donc na okende ko mona ye, na osala semblaté. Na osala nga même pas semblaté, même ya ki nga même na tena ba ki relation ba ki amitié, même na Facebook, so na senti que muto azananga d'accord te. Ce qu'a présent à la kisi yango ça nazaka amité ou soit tu y a gardé nga kaka pona m susuke azala kananga ba raisonnement ndeni nwa ba raisonnement ndeni ngana longolaka ngasu yebi na yebi yo ou soit vraiment que non nayebi que yo ozo talisanga que image moko boto ozo linga ko bundisanga mais ozo linga ozo sala semblant emso que non na mono que ça bien mais au combattre kanga ngana ko ya vraiment en face ça sert à rien à garder ami ngana hypocrisie na kokaka ngote ngana affrontaka so na moni vraiment que non fi oyo na moni vraiment que surtout non parler na biso basi belé batanga kombo nzambe mais bazo vivre na hypocrisie bazo linga kut kotike la nzambe te ke nzamba éclaircir bango nzamba la bango nani est-ce que vous besoin rater autour na vamba nani ennemi na nga nani parce que nga mo isanza ezala na famille na yebi bango bien ezala na ba relation kaka ya boye na yebi ba binemi nga na yebi ba binemi na nga très bien est-ce que yo yebi ba binemi na yo même na kati lisanga est-ce que yebi penya nani penya za ennemi na yo oye soko soupçonnaka mutu yango mais osala semblant oya mwana nzambe te parce que vraiment mwana nzambe aza na esprit ya autorité oyo eza ya vérité oyo ya hypocrisie te oyo akoki koaffronter tout de suite ennemi na ye akoko l'accès pe position parce que bible ezoloba que votre oui soit oui que votre non soit non lobi soko lié poison eza faute ya nzambe te parce que yo yebi bien oyebi que atantini oyo na sala eloko te na yebi que tonto oyo na sala eloko te mais azobi c'est réputation nga vas-y affronter et puis yebi c'est prochainement ndenge ezabo na mono na nzela na ngate akolonga parce que omoni ba esprit mususu esenga ta ba prière ba parler langue te le fait que autorité maloba na yo ezolongola mutu wana normalement na nzela non alors que parce que aza cible numéro 1 oyo moni peut-être ba misusu le ba moni ba kota mama isanza nani yango aza na rando na ye nga si jo na tia yango parce que eza kaka façon one na s'exprimer que na kolo ba ke ennemi na yo est-ce que yebi parce que nga na tika nga na yebi ba binemi na nga bien naza na rando na mutu te mais nazo parler sur affaire ya monde ne tozo vivre est-ce que yo oyeba ka vraiment binemi na yo bien osala kana bango nini peut-être misusu oui misusu azo ofani na yo lobi oui na yebi bango mais c'est pas grave eza problème na bango na nzambe okosi eza na problème na yo na mutamoki tango fandi yo na no il faut ofana na lobi ate ngai moto lokwa na yebie nga na etoza susu relation te et relation ya semblate et relation ekozala sali relation susu attaque non yo moto yebi vrai ennemi na yo lobi te na osala hypocrisie voilà pourquoi bato bazokufa bon parce que ennemi na yo aleki encore plus na mayele yango moni msu nazo parler papa ndeko na nga yo mto komi azape ye nga oui nga na zapaka na nga babinemi na nga mais nazo parler te ke pour nga te naza na problème na mutu te naza na rando te nazo parler pour na biso nyonso bata mokili oyo il faut surtout tango ozotanga ke lobi ke naza mwana na nzambe vrai enfant de Dieu affrontaka binemi na ye soki ennemi wana lakisi ye position ye pa lakisaka position Yesu Masiya lakisaki même Satan position na ye abwaki ye et puis Yesu na Satan
ata bazaka sur na relation te Hérode ezalaki pareil même ntango Yesu azalaki wana yebaki banani bazoluka bakanga ye yo monaki Yesu place ni na millier babinemi na ye baomela verre to bazo mais ayebaki banani bazalaki binemi na ye boni bato ebele bovivre na mokili bozovivre na baignorance oyebi enemi na yo wana okei na feti ozwi verre na yo otiki okei na groupe ya moziki ofani na yo me oyebi mwasi wana alingaka nga te mwasi wana soki alingako te soki alakisango soki asali sambla yo mpe sala sambla kosala te mais ye mpe asali sambla seki mais yo moto okufa avant ye mpo ye okufa te parce que yo lokola soki ocomprendre bien aza enemi na yo ozozela nini yo mpe mpo talisa position na yo ezali soki apesi yo mbote te leka soki mosusu ndenge eza wana omoni mpe ke asali mpe elongi neti yo oza na motema na yo oza na problème na ye te kose justifie te lakisa ye mpe position wana on reste comme ça bonjour te naleki po moto Yesu masiya kudu ye moko kudu asali moki bino momonaka ye akolaboraka na Satan ye bandi nene o defo basala ba échange ba ya ba ironie ya ba koseka non mais soit disant ba chrétien monsieur lelo bakoki quoi bakoka même pas quoi affronter ba vérité te bazokoka même pas te ko tia ba binemi na bango bato bazolinga ba bloquer ba vie na bango bato bazolinga ba salir ba image bomoni ngani na za boyeko so moni penya moto ye yebisi oke moi sanza na kutwa amakanga respect fa na yo na tiende na place na yo alingaka loba loro moko na sepeli la mote na zomsi na place na ye alors répondre parce que ba africain vérité ezara kofinga soko finga au faire raisonner était au lati hypocrisie à monio comme si que au lingier mais nga siko na kokambo te passer na un esprit d'autorité nanga ezake non soki na moni na comprendre pena que non fi oyo asepela na ngate ngabe na leki na nga na kosepela no passer na za mwana nzambe na motema na nga na za na amour du prochain mais nga na yo il y a pas de relation même toko telema na gare wana pe boto telemi na biso oui relation ezate na kosa sembla te parce que l'esprit de Dieu eza ya ironie te ya hypocrisie te parce que Bible ezolo ba Dieu il résiste aux na bato baza na orgueil na bato aussi bazali ba hypocrite parce que baza bato ba kota royaume des cieux au moins yo na ennemi na yo parce que na minute yo bato ba être humain otozo kutana bango lelo bato zo bazo tia ba maquillage bazo tia ba beauté bato misusu emso alati veste mais eza ba deux esprits zo bunda na minute yo tozo bunda na l'esprit ya enfant de Dieu na tozo bunda na ba esprit ya ba enfant ya Satan ba esprit misusu bato misusu baza lelo na ba esprit moko ya force ke on comprendre que mutu wana misusu aspect ça m'embote. Pourquoi est-ce qu'on se déranger? Coucou maman Elsa la blonde. Pourquoi on se déranger? Parce que ça ignorance, l'ignorance tue. On se comprendre que non, tout ça bunda na chair te mais na esprit. Pourquoi au moins il peut que non? Moi soyo kala tout ça bengana, abenga ninga mais tikat. Mais biloko monsieur se pèse à la OK. Esprit de tel mais à ma casse que azoko kalisusu te siko yo de mutu na minute yo ndenge oza wana siko faut la sa position na yo devant bidemi na yo olakisi ke non ate ne na minute yo ne na zaboye en tout cas ye vraiment en tout cas na mona banda likambo boye akoma indifférent donc bato mususu pe ndenge zaboye okokende ne pe mususu ko se déranger te komi kata pete komi justifier pete otiki na position wana sili oza nzambe te ozali nzambe te oyo ke non musolo bike ngai na kamera bato misunde omona boy abandi ko kangama po ondiko ko délivrer te po yo na yebo za esprit moko te même bible so bato mi bali ko batambola fu bazala même esprit mais na mukilo lelo tozo zala na bato misusu même ba signe et le bible za ko bata nature ezo ko enseigner te même yo nature ezo ko enseigner te atako okota côté spirituel te kaka omoni kaka ke mutu misusu zala ne même na lisanga boy abudara do yo nature ezo ko enseigner te nature pamba il faut enseigner yo donc budé na yo wana parce que yo za un esprit fort ya bonzambe ya na sa un esprit ya Satan yo bi combien de fois tu as la tentative ya poison mais azoko kakaka te mais ce que yo c'est au moins une photo na Facebook moi si toko umela nani ngamo na sala ngaba semblant ngana tira na ngati ngana ko tira na ngati ozana ngati d'accord te donc o linga ngati emso ndé na zo sala ba émission ngabo na bité que non tout le monde il faut linga siko soko za ko muto yebi nga poche
mais na moni obandi kosala basamble baneti nde nga mpene na kolakisa yango nga naza na nga ote nga nabotaki yesu te nga naza mpe mwana na nzambe mais alobi yesu alobi kaka napesi bino pouvoir d'autorité. Pouvoir d'autorité ezali pouvoir moko ke même Satan osaka no te t'as pas besoin même de parler langue boye tozomona mpenza ke non mutu oyo nasala eloko te mais soki amoni kaka akangi elongi mais yo okangi elongi te mais oleki na yo misusu esika wana oza wana epuis lelo eza mawa mingi lelo eza mawa na sens ke ozomona mpenza bachrétien yango nayebisi fille moko na groupe nalobi ndeko na nga débat ezalaki ya paster wana na sisa yango ya mwana ti ake kokushe na paster wana apres ekobibisaka paster akushe na ye asakani na ye aviole ye mais alors que abosani ke nzambe alobi fuye l'impudicité donc ye déjà donc paster azodrague yo il fallait okima na yo donc il fallait otelemela ye ou soit paster olobi ke naobimisa vérité oyo ke odérange nga même si ndenge mwana na video alobi ke bonsoir mama Chako ba joyeux anniversaire mama nanga même si mwana wana alobi ke mama paster na ba groupe na ye na banda obanga ba ondimanga te momoni na moya lelo soko olingi oaffronter moto azocompliqué o vie soko olingi olobela motu vérité oyo azosala mabe ata motu wana ake kopanza yango ke ma elsa kutu ndenge eza boye ainterprete mabe nga ayi kolobela nga makambo mais yo na motema noyebi ke na reproche ke parce na yokaki abanda olinga salir image na nga toi tu t'en fous ainterprete acontinue koloba okowana koconvaincre bato nyonso tu te ke nga nalobaki boye te nga nakoba kovivre bon nga soki omoni moto ayebisi yo ki non moi sanza wana fille na ndenge za wana za mabe fille na msusu naza na nga sainteté fille na amanka nga respect fana yo na tiake na place na ye parce que ba noir ba congolais ba africain vérité soit ka bango ke ba comme ça bango ke o manquer respect nga na kokaka na ngati ko vivre na batu ke non nazomona yo ozotonga oyo otongi mashako na tongo na poko na monyo na mashako nga ko bato yo muto ozotonga mashako ne mutu na okoma no benye na caractère moko makasi mbote ko tokebi to ko zo no pite na leki na ngai pourquoi na osala semblant pourquoi batu misusu bozo yeba ba vrai face à binemi na bien bozo sala semblant pourquoi bino bolingi yeso akita kaka ayo obikisa yo mutu moko non alobi nature il faut enseigner yo parce que nature est enseignée yo sur moni na mona fandaka emsu na famille nazo sunga bango bazo ndimanga ti petit kati donc yo ko sunga bato babola te na bazola na nje yo fu sunga famille poso bazo ndimo to metika parce que bango ndenge bazo sepela te emsu ndenge nzambe azopambola oso so opportunité wi bango balingi emsu basala musala yo zo sala mais nzambe siko zo l'action que non tala bino na bango bobile bango bale boza esprit différent. Yo ont un esprit na yo ya bonzame bango baza na esprit ya satan mais soko zo ko insister ou soit bakangi de finance na yo ou soit ba luki mutu musu assassiner pourquoi parce que yo zo nature zo ko enseigner to zo comprendre te ozo aider batouane bango kaka ozo aider bango bazo comprendre te mais oko sika te oko changer ba être humain musu te oko changer te mama isanza menga na fandaka awa omona emsu cousino omona nyeso omona lekio emsu abengaka ngati bongo yo siko nde ozana bozo se déranger pourquoi siko yo pourquoi yo faut bengeka so muta bengi automatique nature il faut enseigner nature il faut enseigner pourquoi bozo sala ba semblant na ba binemi na bino so boyebi benda ba vrai face à ba binemi na bino emsu ataza copine oyebi vrai ka tonga mais pourquoi ozoya osala semblant ozoya vraiment na photo na Facebook otie commentaire ou mais là on se moque pas de Dieu bato batanga komba nzambe mais ozolata hypocrisie nzambe aime soit flasher déjà oyebi déjà que ennemi na yo yewana oyebi ba que fi o vraiment ndenge za boy aime soit envia kanga aime soit ndenge za wana na mobali nanga ali ko tonga nga ni ko tonga bana nanga yo pozu semblant au sali o peut dire nzambe kaka nzambe muto osala ni yo ni nzamba sala ni soko si nyoso oso yoki nyoso asa flasher déjà soko yo ni nzamba sala yo nde moto ou laksa attitude mususu ou soit muto bongo lobe la vérité lelo ba chrétien mingi vérité ba kokakate o ko affronter emso mutu emso asala ta mutu reproche
ndenge mwana oyo apermetaki pasteur abimane akoki kosala mpe pasteur reproche mosusu oyo akoki taki alobi na mama pasteur ye manfu soki moto akondime te manfu. Mais lelo vraiment eza na bato mosusu a préféré na vivre na moninga na hypocrisie mais comment nzambe kaka na monoko a préféré mosusu ozo vivre vie ya lelo ngulu oyebi na yo te nani yango mosusu akoko kozala ennemi na yo nani yango mosusu vraiment azoluka mutu na yo elala misusu boyeba bazoyeba te pourquoi parce que déjà hypocrisie na tia yango liboso siko okoyeba nani vraiment binemi no ba banani okoyeba banani oyeba te autorité otie na sima hypocrisie otie liboso na millier na osala semblant merci beaucoup maman Evodi mayele mais bato misu pe lelo bazozwa ba problème bato misu pe lelo misu ba combat misu zo multiplier faute na bango parce que nature eza ko enseigner bango rien. Parce que tant que nature ko enseigner quelque chose, okozala moins na combat parce que okozala na position ya attaque. Même ici babinemi na yo oza na droit ya kotanga ba komo na bango même na ba prière ba nanu pour le moment oyebi. Mais siko ba misusu neza misusu net nga na komi boye. Amen mama grâce boania net nga na komi boye binemi na nga na yebi bino bien. Parce que na yebi bien. La majorité na yebi bango. Si vous avez vraiment enfant de Dieu, il faut yeba même ti na copine. Niveau ya raisonnement ni nazo linge lo boule. Ozomon vraiment le bata vraiment chapeau. Pardon, ngolo bate ke naza na tolérance. Ngana landa ki théâtre moko na yango nzambe inspiré nga message oyo. Comment batu bazo yeba babinemi na bango bien te fi wana azaki mwana mwasi moko mère porteuse pona a aider na mwana alors mwana mwasi wana sikoyo anyokoli fi wana apesaki mbongo vraiment pona amemele mwana oyo azomema mwana anyokoli fi wana boyebi asalaki nini aye sikoyo tellement banaye koenvie mobala fi wana aye sikoyo kosenga fi wana pardon mais asengi fi wana pardon sincérité asengi fiona pardon mais aye camarade nanga albandi kolamba na ndako par fiango bale aleli na tango muninga asengi pardon apa lamba ndunda na toli alambi ndunda ki azui poison atie abomi fi wana siko po yatikala nango bali wana kola yazo bota tala moni diable azali mayeli ba chrétien bele batanga akomba nzambe ba vivre na imprudence bazo vivre na ignorance yango omoni kutu beaucoup plus ba chrétien minga lelo ba koma ba chrétien ya hypocrisie plus mais azotanga koma nzambe on se manque pas de Dieu na hypocrisie mais azotanga koma nzambe tala siko négligence tolérance ya fi wana malgré kozala pe na ki naïve peut continuer kati malgré fi wana a maltraité a insulté donc a torturé na libala na ye muto ye kosenga pardon mais oyebi double facité ya pardon wana ndeko wana ayaki kosenga quelque soit muto asengi yo pardon ngolo bateke non tokomela sani moko pardon ngolo bateke non tokolia sani moko pardon ngolo bateke non to okokota na ndaku na nga parce que osengi pardon mais c'est faux pardon ozaka musika moni ba esprit na biso ba moi sanza nga na yebi bato ebele bon nazo mikumisa te mais babanga nga na musika parce que nazalaka mosusu ke moma na kokoseka mais nga so muto nazo mona ke ozolinga nga te surtout so oza mutu penya na yebi pembeni na moi penya olakisi position nga na lakisa position même tina niveau Facebook na kolongolo ami na kolongolo penya mi pona eza bino bomona ba ami ya ba Facebook eza kaka normal boy. Donc, tant que yamba mutu ami ozo signer ba lien spirituellement na ozo ngane loko na ozo ngana vision message ndoto ya lien ya mutu penja ke asengi ami me ala ndoki akosakana te misu penja ya kindoki oyo azotala penja ba photo penja tout ya Facebook yango ozo mona basi bandeko basi azo penja ndako a exposer azo penja bana penja exposer tala ezaka ba chrétien baza aveuglé na temps oyo ya fin plus que bandoki
bandoki baza éveillé batelemisi maseke mais bachrétien baza basentimentaliste baza bahypocrite bachrétien mais baza wana bazozwaka koma nzambe bazosakana yango comme g de 6 yango siko fimbo ya nzambe ezozongaka epai ya bana na ye ke avant nana bazotake nano oyo nano baza bandoki moni mwa nzambe eza ya autorité yeba comment binemi na yo je bazojouer soki bayeli yo na esengo soki bayeli nga soki moto olingaka no nga te olakisaki nga yango vraiment face boye mais oyeli nga na esengo nakozala jamais séduit banda lelo ti lobi nakotikala jamais kozala séduit nakotikala jamais kozala emporté mais boni mosusu ndenge eza wana sali mama Mikael Mabilama boni nde baza wana yango nazolobela message parce que ezaka bachrétien omona mama chrétien ndenge aza wana ase dérangeaka na ye même pas te ke non ayeba ke non ennemi na ngai nani nayeba ye bien mosusu mosusu aye na mincho mama isana te na binemi na ngai nayebi bino bien mais ngai nazoparle sur nga te nazoparle même sur yo moto ozolanda ngai ndeko na ngai papa to mama bonsoir kala na ngai mama Liliane il faut koyeba position binemi na yo faut koyeba même position bambanda mosusu lelo baza omona azolakisa gentillesse mais oyebi te mbasuni na linga salela yo mais il faut koyeba mosusu na kati ya famille ozalaka na cousine moko abundisa o na vie abundisa ayebi yo système a pardon yo wana mpo mema yaka na omemo na ndako yaka ndenge eza wana nasala pondu tolia mais non peuple péri manque de connaissance émission théâtre na landaka coucou bonsoir papa fidèle nalanda théâtre wana sikomona mwasi wana à cause ya gentillesse azwi ndako na ye akoti fi wana oyo abandaki kofinga ye boyebi pourquoi akufaki parce que ayebaki te nani azalaki ennemi na ye soki olingi connaissance ya nzambe meme nzambe moto aza capable eza na babinemi misusu lelo tozobunda na bango sikoyo fara donc eza na bato misusu lelo omona bina aolakisa alingako te donc akobomba ngo lisu te akomi mpe oye Maliliane opesa mpe ya motu mbote kana nanga Maliliane perle e abombe vraiment akangi kando mais Nicole mais mwana mwasi oyo nga nazwani problème te mais sikoyo tellement oza na esprit makasi ya bonzambe c'est tout à fait normal que osiko nzambe alakisi yo ke combat oyo ekomi ya fara boye parce que na niveau spirituel ke babundisi yo tellement bakoki te nzambe alakisi yo flash kotia deya na liste déjà donc ye moto neza boye okotia ata distraction te okotia ata négligence te okotia ata misusu te ke non ayeli yo gentillesse yo sikoyo otanke oza mwana na nzambe okotia biloko wana te donc ye ndenge aza wana yo sikoyo faut-il l'esprit d'autorité esili donc esprit d'autorité eza aye na oseka ye moko sikoyo obanga mais nameki kotante tala bino koyeba makambo basystème bato ya mabende bayaka te ye mo mpenza oloba mpe nameki mpe akotante vraiment ke non aobouge te omoi nazoloba bino bamessage oyo surtout bana na nzambe ebele lelo baza bahypocrite ayebi ke fi wana asepelaka na ye te mais aza champion ya koketia commentaire na pa fi wana mais ye moko lobi azongi atie photo nini na Facebook soki nzambe te mobuli on se moque pas de Dieu yo au moment où yo yebi ke fi wana azotonga yo asepelaka no te vas-y kende kosala ye remarque lobi ke non nga na yebi aje na yo au moins oyebi se ennemi no ke na minute oyo je ozosala nga mpe nayebi yango sikoyo na minute aobomba lisusu te bino na esiko bokomi kobunda bitumba nzoto na nzoto mais ndeni bopesa na mbote te nga nasala na ngai eloko te ye moko namona change alors nakenda mpe kotalisa ye amona nga bote compression na fani na kwana yo kofanda te ke na boyi ntango na oke yebisa ye apart oluka balusalir image na nga sikoyo yo sikoyo pourquoi ozotala nanu ke non bato oyo ya mokili bakoyina yo mpo ntango yo oke koreproche fi wana akobebiselo image toi tu t'en fous de ça nga nayebisaki meme lelo na groupe na bi bandeko na nga na vie ya lelo so omoni moto aosala mabe kende kolobela ye soki azwi yango na sanse ya mabe le reste etali yo te soki bato oyo ye ake kotonga na bango bazosalir image no bazobimisa mwana mabe tikela bango temps bible elobi vérité rendra toujours bato libre
et franchir. Faut pas qu'on soit soin parce que ba mono be ngana na zabo na yisa même bande ko na groupe ngabi ngana za na kokolo balanga mais sur deux personnes bandiminga les restes bandimite nazo calculer. Pourquoi il faut forcer 40 personnes bandimanga parce que des bandiminga batutu bandima mais non parce que biso ne tozabwe bana na nzambe biso po tozala na popularité et kozala moi passe nazo sebilo lelo ti lobiti yeso koya parce que yemo kazali na popularité te. Bato baza aimer plus na monde baza bato mabe ke bato malamu faut yeba bato baza aimer plus bato yo bazali salut plus c'est ça ba enfant de Dieu ba réputation na bango ezobeba même ba vrai serviteur ba vrai servante de Dieu bango bazozala et ba réputation na bango ezobeba plus que ba bana ya Satan. Même histoire pasteur, oh moi soana à quoi ici pasteur wana, mais ngana zo condamné d'abord pasteur wana condamné d'abord la fille parce qu'elle a un esprit moko diabolique satanique parce qu'au moment où pasteur azo tenter zo lingayo que soit même pas pasteur te même mobile musunga lelo naza na média naza abso mobile musu azo ya linga na reprocher na bi non so kaza ya mutu na biso ko continuer en kemo na moi sinon soki a continuer na moni moi sinon soki lobi te ali ko panza biso ake kosela nga soki mobala lobi na kosela maka problème ezate nakoki kobomba ngo te nakoki kofanda te na continuera toujours moto azosala baharcèlement na ye sikoyo nakoki koberse mpe nini buzoba te faut na tiele esprit d'autorité il faut na reprocher il faut na loba mais eza na bato lelo omona boye tantine ser andimi na pasteur alingi ye aboyi mosusu après baye kobima na pasteur aye kobimisa o pasteur alingaki nga mais mpona nini totielaki esprit d'autorité ya vérité te ke kotiele makambo na misa vérité ezozanga bato toujours soi-disant tous au monde à chrétien après lobby communauté parce que pasteur a quoi ici non d'abord devant na carte déjà débit déjà les locaux nyons surtout tant autorité zali et qui me sera ba mili nyonso et puis na carte sa vie à mutu on a le bakana mutu il faut une femme de parole un homme de parole nga ya ona loba nga moni nga na ko ya boy na tala nga batu nyonso to batanti nyonso ba media batu tout balanda nga batu tout na tala ba nga so yisa ka ke mama na sisina azama bena loba langage na si la plupart batu balanda na loba ngo mingi oyisa mama na sisina azama be nga na mona yo na yete tant na zo mona yo na ye yo mutaliboso ne na disqualifier yo na se méfier encore na yo. Au moins, dans la vie, il faut biso basi, il faut toter à ma d'une manière et d'une autre. Parce que au moment où on a que mutu, oh yo pende a yazo critiquer maman mo isanza, maman na kia se kakana maman mo isanza, em sunela kumisa maman mo isanza, mais tant mo isanza zate azo tia ba photo donc tant maman mo isanza zate azo salir. Donc lobi yo peso zate okoleka na mulongo. Parce que tant que je sala pas moi sanza lobi pas sala moi pas na yo eloko ezangi zate tant mutu aime so fandi ozo ko encourager ma be lobi pe ma be wana ya yo o yo obande ko encourager mutu afinga amen évangile Didier Vita ngodi bambote place oza papa. Donc tant que yo zo ko encourager ma be tant que yo zo ko encourager mutu azo finga tant que yo zo kende aime so lobite au moins mutu so azo finga ya mona linga ro bien ndengo lobaka non yo kumisi lisumu lobi yeba munzamba obeta yo mena ndenge mususu okozwa frappe. Donc Nathan auto komi bandeko nanga yeba ennemi na yo vraiment bien binemi na yo na famille ce qu'on a vraiment vrai chrétien faut yeba il faut dans la position moi ngani azaboy ngapo muta bomanga na position za moi passe pourquoi parce que na yebi binemi na ngai belé na yebi tant na yebi sa rabino ke nazana miso kitalatala ngai yebi na ngai jour quand on a ça direct nazo ba ke bandoki nyoso bobima parce que na yebi na ngai donc au moins moi na nzambe ça na dimension mususu il faut comment que il faut yeba pourquoi poser ça ba semble pour ce que tanga komba nzambe t'as pas besoin de ça la mutu sembla mutu alinga côté mona ye solo na ye ngala sala yo nini yango linga ngati so mo ipo azo ya na butu azo ngaso na moni ozo yina na butu na tomba téléphone na bengi pourquoi ozo ya na butu donc eza babilo mususu esprit autorité ezara simple na vérité ezara na hypocrisie ezara te o te na sala na sembla te bonsoir et maman patience moté ma papa Alphonse Masakuba bambo te place azali mama
eza pasi komona lelo bato baza na baje moko mabe ya cc bolingi bamilie bolingi bafete bolingi bamoziki me kati na bino boza wana bolingo eza te bozosala na basambla bozotongana me sikoyo soki bolingi bamilie fo koyeba position ya munguna na yo ya ennemi na yo. Jésus Christ ayebaki position ya Satan abwaka Satan. Biso tomoni te place Yesu afandi première question na tuni. Biso mona Yesu afandi na Hérode azomela verre, to bazomela café. Non, azoli atake babite. Mais oya ba chrétien na batu misusu lele koma. Ayebi bien fie na lingaki te. Mais ye na million na fandi bazoli ya sasa. Eza masumu ne moko na Nzambe. Eza ba jeune moko na Nzambe non. Batu mi bali po batambola esika mofu bayokana. Yo nde mutu kokufa parce que tango zolo ba masumu na ye eza ye moko eza hypocrisie ya ye moko mais yo moko pozo zelani parce que tango mona mutu ango tango monie opesi mbote bandi ko seka bo bandi pe ko mela après ce que tango azate okomi ye moko na Nzambe na ye masumu ne mboko tango yo monie pourquoi la se positionner parce que tango monie faut ayo opesi ko pesa mbote te tango nazala to tonganga opesa mbote point et l'esprit d'autorité. Vérité. Ngomoni nga bato bele ba yebi nga na nga sainteté me nga na tiaka makambo na mesa. Nga na koyo na soko za penya proche yebi nga obandi osala nga neti mwa samba bobo nga na relaxa ngo. To kota ni vraiment na leki na nga. Oh yete miso bala oh yete ya bato vraiment eza bato miso ba pesa bato ba mbote te pe avec raison. Na leki na nga parce que eza ba mbote monsieur ko fungolo porte d'entrée. Tout comme ça, pardon, monsieur, il y a le coup tapé ko bomiso, n'est na pesi histoire à fille oyo, a o babomaki na ndunda parce que moi ça nga atika na mobile na Nicolas pardon. Pardon o yé ayi kozanga discernement des esprits. Nga ko zala na yo proche na nga. Na monike olinga nga te. Nazana eloko moko te ya mabe. Na yo na lingaka yo mais nazomona ke emsusu ozosala osala net mais ngapi na kolakisa yo nazana mutema teke ya koyino te mais ngapi na kolakisa na kutani na yo emsusu na gare na kutani na emsusu na supermarché na kutani na emsusu na fête ngana ya kotia ba minu na ngezala amulai mais pourquoi so pesa nga mbote ngapi na leki nanga mais ya saka batu te ya batu be mission il faut pas confondre makambo faut pas confondre avec makambo. Il faut pas. Donc le rôle ngana terre abatu. Donc ngana sa émission ngafuna na solana batu nyos. Donc ngai faut emso yozo beta kara, ngai faut na yara kaka. Est-ce ngana il faut na yeba non kara na ozo beta ngana. Et ça pourquoi? Il faut na yeba. Biso le mona place yesu na ba héros de banda ko sakana. Ba banda ko mela. Ko ennemi na yo ozana besoin ya ko traîner na yete. Ennemi na yo ozana besoin o yeba ye ozu position na yo et puis position na position ya kotake ye. Soki emisusu na vraiment que non oyebi bien te banda ko filer malembe pona siko oyeba yebi o détailler bien. Soko moni vraiment que ne comme ba pona o l'accent il a problème te. Mais ba chrétien ne mutu ba l'accent te. Ba chrétien belé lelo ba vivre na ironie même ya mona na mona ba commentaire même à Facebook ba te belé lelo ba tila ba commentaire na ba Facebook ezaka lukuta eza sincère mo fimo be kuna mona kiabi na tuni na bi mais mona mwasi wana bonsoir Manadi c'est mona mwasi wana obi atonga kyoto ah oui Manicole ngabi menazo mono tout tia ba commentaire abi ça pour nazo do ki saye mutut ah na soli na ye après na moni so fier moye moko atie sous photo na ye tout est grâce Seigneur oui na fond na bi Nzambe ye ayebi position que no fi wana soit disant linga kete atonga kaye bien sûr mais siko pourquoi OK ko reprocher sœur na yote ton frère na yote que non a conduite na yo na zo sepela na ngote tala kutu ozo sala boye bonsoir maman Laetitia Lutonadio ba go bisou ma belle au lieu que ba ate conduite na yo na zo sepela na ngote mais tala ndenge za boye kotambola boye te za bien te vraiment bizaleli na yo na zo yoka mais ezo sepesa ngate
au lieu kuta que de déjà pour reprocher ya lobite na otila nga yega commentaire pour na kaka na torturer na oya zoloba mais eza ba fou ya mwana nzambe te nzambe lobi na pesi no pouvoir d'autorité mo ezali pour mokilo nzambe asalaki yango na maloba babi que la lumière soit et que la lumière fût. Parce que les hommes blancs mususu yo lobela mutu okoki pe ko big sa âme okoki pe ko longola na kisongi to na ba critique parce que toujours lutter contre la chair mais contre les esprits méchants ba principauté monde de ténèbres alors que au moment où aime se ko reprocher mutu so kazali enfant rebelle so kazali mwana nzambe esprit na ekose terre ekoyoka yo so kazali mwana nzambe te aza enfant rebelle au moins au lobby na ye que place à okende un jour conscience na ye ko travailler ye que moninga na ngai a comprendre que non na ngai na koma ennemi na ye azolo alobeli nga changer nga mais yo ko tika mutu na ignorance te oya na commentaire na Facebook olo ba ke ate na osala na nga ka semblant pour na so torturer ye mais ezali pe ba critère te ko tanga komba nzambe te faut to lo ba en vérité boni ba osala semblant wala bon parce que balobaka ignorance c'est bon makanzambe mo pa lobi peuple ezokufa faute de connaissance mais ngango tout te ngai ne naza boyeko na lobaka ngo vérité ngai soki na moni okaka net ezobudenga nga penya pe na leki na nga kozela ko tieto lo ya terre bato ya terre kutu bato ndeza wana kutu eza moi passe pour azala kaka em suko seka difficile soki naza no ko seka difficile parce que c'est les ndenge za yo posala nga ko seka difficile soki naza no ko seka facile c'est que yo posala nga ko seka facile nga hypocrisie na boka kosala ngo te nakokaka na nga te. Bonsoir Mandoi maman Nicole. Alors nga nakoka kosala hypocrisie te mais yango nazoloba message oyo parce que ebele baza bazovivre na mokili oyo bayebi babinemi na bango te yango nga nakomi enemi na nga nayebi bino bien nga nakomi te mpo nasala rando te nazoteya eza mpona yo na nga pe il faut na moya lelo toyebaka baposition binemi na biso soki oyebi position ya binemi na yo makambo nazoloba eza très capital ke ntango oyebi ke fi wana alingaka nga te ntango oyebi ke fi wana atongaka nga yo soki ye azosala semblant yo soki oyebi oza mwana nzambe nzambe alobi napesi bino pouvoir mpe napesi bino esprit d'autorité lakisa ye. Bonsoir Kana Mamati. Lakisa ye position ke ayeba position ko sala assemblée za ya nzambe te même yesu kutazo yibisa Pierre okowanga nga couper soso kolela amoni mabe ya Pierre alobi na yemba na moko Pierre kutazo abite Pierre okowanga nga soso kolela boni bi bozo mona mabe ya batu bozo sela ngo ba semblant pourquoi ngana sala semblant te. Coucou maman Janine Poi, pesa oya ngai ndeko Santale pesa Santale ba go bisou na ye maman ngala pesa ba mbote pesa pelite loba ya lite na akozela ka video lite komaki ya yesege na Geneva yebisa lite na akozela video. Pourquoi bandeko nanga bozo sala semblant devant babinemi na bino oyebi enemi na yo oyebi mutu wana mususu ke non atongio ça fait des années kende kosola na ye. Eza pe façon emso ko sunga mutu pe a changer botika ba hypocrisie même on mona pe mutu ngo boye pe na ba commentaire ngana bolimisa bandeko ngana yebi ke preuve ne tozala ba 5000 amis tozala ba ami ebele coucou maman Annie tozala ba ami ebele mais au moins na emso bato bazo réagir emso 300 400 pour la koloba bato misu tozala ba déjà na ba ami kutu tozala déjà na ba terroriste ebele. Mais si on a vie de l'eau, na milieu ozake, ozomona comportement ya copine na yo zo changer. Si ko yo lobi tenga pe na osala ngo semblant, nga na revivre ne ka bongo, net coute na zo comprendre te. Pourquoi ozo ko adapter esprit wana? Pourquoi to monye ka bongo lobi na ye? So ka zape muntu oyo yebi e poche longola ya mi. Tout ça ba signe nyo swana e bandoro loba na ye quelque chose. Que y na place ça hypocrisie mais yo la kisi yango boyi oza hypocrite te o la kisi est clair li yango mokili na biso zo kufa pourquoi même na ba église totondi na ba hypocrite même na ba milliers totondi na ba hypocrite même emsu batu bazo sangala bomo na be batu basangani bazo sa musique ba hypocrite na ba songi bango na bango batondi wana misusu kaka ndenge eza wana e koma kozanga bango ba poison mais misusu boye bango batiaka musapi na mozindo te ba mekaka satan te. Message oyo
réveiller conscience na yo eto elakisa ope ndenge ozotambola tango yebi binemi na yo yeba pe ndenge akozala na bango tango omoni ke moto ozalaka na ye a changer façon kobombele te ezala lokola yesu ayebisaki Pierre bala moko Pierre yo owanga na nga Pierre habite Pierre yo kowanga na nga fo kosolaka na bato omoni bobi te omoni ndeko na nga ndenge oza bwe okoma kotonga nga na yokaka na nga siko na ngina sa elo sambla te donc omoni le fait que moi moi soko azali kokangama no tango avoué boye akobanga akoma okima yo akoma soni et puis yo ne botikala ka ndeni ni bien c'est ça l'esprit d'autorité yo comment yo zo bercer mabe comment yo zo sala ngo sambla wa mona sata to wa mona nzambe so wa mona nzambe sa sambla te so wa mona nzambe pour affronter mutu oyo alinga détruire vie na yo na bana na yo moment na l'autre na bete bino lisolo fi wana ateli muninga poison pratika na mobile na parce que belé pe baza kaka ba négligence amoni copine atongaki ayeli pardon ma copine atikeli o mwana natikeli o ndako pona papa batumiso muto so alinga salo mabe na pardon penza wana azo bimisa na miyoyo azo tangisa penza po alingi su a récupérer yo lisu esprit na yo bien. Pourquoi vous vivez dans l'ignorance? Pourquoi vous vivez dans l'hypocrisie? Voir même ici dans Facebook. Nga écoute ko, so na moniko. Olinga nongate. Surtout des gens na banyo mona côté spirituel, na l'amour qui penda boy. Na banyo mona ba signe net. Nga kenda na linga ba commentaire ba Facebook te o po na monyo net que o za ba fie belé na uti longola bangwa. Na uti longola ba fie belé, na longoli ba fie belé, même il y a ba suicide na longoli. Ngaza hypocrite et puis ba musu na kuta niko longola nga mi ponte na longola ko parce que yo hypocrite nga na hypocrite yo ça la semblo linga nga yo linga nga te natika pourquoi pas te yo terre nga na terre bonga na bota Yesu nga na Maria nga na mama Maria te so que Yesu ko na sata ko ba fanda te yo ndo fanda sanga na nani peuple péri manque de connaissance et dans ma mingi il voilà ba problème bozozwa parce que bozo ça va sembler oyebi te ennemi na yo nani nga na yebi peut-être ba misusu mais ba moni maman isanza komi boye na yebi bino binemi na nga na komi kutu na papier na ba prière na nga misusu kutu na tanga bango ba kombo na bango ezala même na famille na tanga na ngai nisu etika ni na ubambango na ndako na utia mpenya gra karate ona komai ka papier boy mais na utia na gra karate na yebi bino binemi na nga bilo biso to mona place erode na Yesu bazo mela ta café même ata kebab papa batika ni ba ko liate bazali bena na ba guerre froide ezo laxa vraiment ozo mon misusu bazali lelo na moyo ba ko affronter binemi na bango te basala kaka semblant bazaka ka ndenge za wana misusu na Facebook ngate ngai so na moni surtout so za poche na ngoyebi ngabi ngana ke na longoli ami so na moni boya ke no ate ozo na kuta no na nzela boy ozo dongolanga na sali loko te na kuta no na supermarché boy ozo kangelo siko oza nanga ami pourquoi tala siko niveau ya mutu mwindo akolesa mutu poison ya kotala tala niveau mutu mwindo kindoka mutu mwindo ozani ami na Facebook mais so bokutani na ye bozani ami so bokutani na mutu wana omona azotalo comme si on dirait kutuko osali mabe na muki kuku mama Esther Rodrigue mais siko ngai na garder ami pourquoi pona oyo tontsela nga répertoire ngana longola na ngai bebele na longoli bango et puis na longoli pona na pesa flash moko ke non ngana yo toza na biso na relation te ngana yo toza na biso na relation te ngana yo toza na biso na relation te alors bandeko nanga nzamba na likolo biso toza na se ko blaguer te na ennemi na yo luko yeba banani o bazo ko entourer yo luko yeba binemi na yo bazo même na kati ya famille ko sala erreur o Joseph asala kite à cause à quoi ignorer quoi yé batte banani o bazaki ba binemi na même na famille ya ngwa tekamaki mais Joseph a komaki tant ko comprendre à quoi ignorer jamais binemi na na famille banani même Abel lelo so ba bande histoire à quoi ignorer le susute faut ko yeba binemi na yo banani na vie ozo vivre nzamba tikeli yango tana mokili
il faut koyeba binemi na banani na relation na famille na ba connaissance il faut koyeba tango koyeba okobanda obungisa bango même na butu na bomoto boyebo okoma mpenza na bonjour na difficulté soki aza copine ya proche ayaka na ndako omona beyaki na abungi okoba oyoka makambo ebelebele abanda otongo te fie na kutu yo tomona kaka bozalaka proche me osaleni yango alingako te boye osaleni sikoyo yo ofani na yo po oyo eza te na otuna na ngai te ngai na kotuna ngai na koya nasali eloko te nazomona comportement na yo différent nazomona boye pourquoi so mpe na otuna te kaka position oyo otie nga mpe natieli oka position bonjour te commentaire te ngai natiaka te na Facebook dans commentaire te bonjour pété on s'arrête là coucou ma chérie Mbouyo en direct de Kinshasa ma belle ba gros bisous Mbouyo donc eza bongo eza esprit d'autorité ngai na koya ko bercer binemi na ngate ngai naza na ngai super nani te na kosomela bino ba chocolat te na koya te na photo na yo na bandi kotia ba commentaire ba n'importe quoi et koki ko simba te tant que olakisi nga position qui est oza na nga d'accord te bongo nga siko ironie yango na osala pourquoi nga nasala ironie na sens nini esprit ya nzambe eza esprit ya hypocrite non esprit ya nzambe eza esprit d'autorité ntango nzambe amonaki mabe epa ya Pierre azowangani kala mingi te bomelaki Pierre ayebisaki Pierre vérité Pierre okowanga na ngai mpe soso ekolela Pierre malgré andimaki te mais ezalaki vérité mais ndeko vas-y na vie lelo lobela moto azosala mabe lobela vérité pourquoi bozosala basemblant en plus eza bachrétien motu baza bahypocrite la majorité ke bapayen omona mpenza mopagano akokozala mosusu ko abandi okangela okanda mais chrétien mosusu kokanga kanda te ke chrétien nazoko autorise te ke chrétien akanga kanda mais oli a discerner pourquoi fille wana a changé nanga face bato ebele badiscernaka te badiscernaka te omona ye kutu nde ala na ye bleu sembla namoni mais oza makila makasi au moins kutu esprit wana ke ese transformer na bomoto boyeke ekangeli okanda to obandi komona makambo nzambe azoloba discerner au moins noko bolingi ka nzambe ngo kaka kita kaka atalaka kaka na bino batailande bazebele baafrikain kaka kombo ya nzambe na monoko bakolo hypocrisie bango baza omona alingaka motu te mais azotiele commentaire na Facebook mais pourquoi komema masumu na miso ya nzambe on se moque pas de Dieu nazobondela bino na kombo ya nzambe même na Facebook ke motu ozotambola mabe même kotia même kaka kombo ya nzambe sur photo no botela même mwana mwasi on abete bino lisolo ayebi ke moninga tongaka ye mama isanzanga na otortire ye kaka mais omona ye wana otia kombo ya nzambe na photo azotianga na bi nzambe mawa mingi bon nzambe apambola ebele nasira oyo azala mato ya oyoka ayoka alors toza na vie ya lelo tovivaka mpona bato te soki yo ovivaka mpona mutu nga moi isani navivaka mpona mutu te nakalikilaka mpe mutu te nalingaka mpe te nyakeli opesa baexplication belebele soki okutani na moto alobi no te moi isanza wana azalaka orgueilleuse alekaka te ye nazoleka ye parce que na comprendre aza ennemi oyo naza na liste nakotia yango kutu na nini nakomaki binemi na ngai nayebi bino bien nakotia yango grand caractère surtout na porte nakotia yango bien soki ye alobi oyoki baka moto alobi boye parce que natiaki na place na ye nayokaki ye aza femme de parole te na reproche amoni mabe alingi asalir image na nga alors nga sikoyo nakokende na nga kutu te na banda koconvaincre oyo te nga mosa nzambe mais non tika vérité beta mensonge vérité betaka mensonge malembe koya ekobeta pourquoi yo olingi mosusu oloba te to oreproche motu te to oteya ye te parce que bato mosusu olobi na ye ma Nicole akoya komona mabe akoya kokanisa nga mosusu ndenge eza boye na problématique soki aza fia mabe lobela ye ndeko changer caractère soki aboyi na etika ye mais au moins olobi mais otiki ye na ignorance te soki interprété mabe yo moko yebi ke tenga na reprochaki bizaleli ne eza mabe mais soki ya balusi soki yo pourquoi ozo se déranger les restes wana oyo ya kobalusi tali yo
boni bakosela bango bamakambo baloba makambo alukute soka wapi vérité bimaka kati. Alors bon vivre na hypocrisie, pardon yesu azoya kalate. Alors tant que ça vraiment na nzambe là t'as beaucoup plus l'esprit d'autorité kabola mabe na malamu et puis éviter na nous kozala beaucoup plus na bato mabe babinemi parce que na fin du monde tozo oyebi na nteke mabe koma mingi bato ba koma na mitema makasi bato ba ozana bolingo te mais il est temps maintenant ya oyeba position bien babinemi na yo même na kati ya famille est très important babengo te balingo te ko forcer rien. Moutou na coin na ye, c'est pas un péché. Moussote, ma Nicole, ma pasteur, nga na ye, nga kutuko, nzambe mutaye ko kabola, nzamba lo bibia yo kabola mabena malamu. Même na makamba ba guerre, même ba famille, eza na matière. Eza lo wasikate po chose à la nabinemi, même na propre famille na yo. Mais ce que ezo ko bizala ignorante net Joseph. Ce qu'on attend au biso to comme connaissance c'est ça plus. Réveille-toi, cause la ignorante net Abel. Devant babinemi na yo, tu négliges tout. On y quand nzamba sa elona asa eloka tout. Mais non. Vous avez un esprit d'autorité. Et puis esprit d'autorité et c'est justifié raté. Tel est milak. Nzamba pambo le belé alors mardi malamu tokutani prochainement selon dernier nzamba ko inspirer nga na sujet mususu alors pona ba ndeko oyo na yebisaki bango ba tantine belé na kozonga pona ko expliquer oui wana la kisaki lobby oui wana la kisaki bino lobby vraiment eza makasi ki ezo stelisa ezo sukola poso nazo sabino même ba noir ya maboko ezo longwa makasi ezo longwa na esa ki bino kindoka mindele biso ba africain to aposo pete huile wana eza huile moko même ngane na za boye donc il faut qu'on atika ngona parce que ezo longola vraiment ba poso vraiment ya o ya ba noir parce que ba point noir eza vraiment côté ça alors on a l'accès quand on prend un bateau vraiment monsieur ba essayer ba bidon monsieur posezo salate mais na kozonga ponda ko laksa maboko toujours parce que bon excusez-moi mukeba o pe bozo benga na numéro ya WhatsApp ya émission na yebi ke pona za na portable était o pe portable za ya papa nga portable yangi kufaki ya ona lobi nzaba asibata mutema ya moko kwa sombela ngata portable kozamla mingi alors oyo bazozwa ngate vraiment bon se déranger te ezate parce que monsieur maman mo isanga maman azoboya ko répondre te nazomona ba message te parce que portable les até alors nasir avec le temps na rolukana na ingénieur surtout même ba oyanga na salle émission comme ça nasina ko répondre bande ko ebele oyo bazotu na surtout pour na ba niveau ya ba tâche on est ensemble to boma sentiment et puis to longola ignorance sur les plans tout zabaza na biso ba bonne soirée. Maman Nicole Yefa, moi il fait ça, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Bobo, Naila Potier. Claudine Kino.